La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes. Balandi à 3 www.edtvrdc.com, télévision nabino, radio nabino, loga boyebi kaka, to mesana ko za na ba laptop nabino, ba tablette nabino, ba PC nabino, pona ko PC nabino, onyo sur le kata diaspora congolaise. Lelo sans plus tarder, na makasi ya image ya cameraman nabiso Zambidi Claude Tongo, sans oublier la réalisation il y a Rich Tempête, le grand manager du moment. Toko yambe abino lelo ngawa bino agence ka 12 mètres dona lokwa boyebi kaka to yambe bino wayambo to mesana ko mona ye to mesana ko yoka ye elelo akolobela biso pona album na ye ya sika ya hommage à Alain Moloto to kutiawa na kati ya place ya musala ya mama na biso Pauline Njoy, mama ya solo vraie congolaise wa sali ke basi bazala pe na kati ya matonge. Alors wayambo to comme na tango ya ko papa se ko papa wana bozo papa ma papa soso bozo papa nini na ebité to kutua wana carton muni na ba CD o bato bazelaki nini ko yebisa bande ko pona CD oyo ya hommage à Alain Moloto. Message no pesa na peuple congolais na minute o bazolanda aussi www.edtvrdc.com. Merci papa Dora na ozong sa papa commandant so bien parler ndaloba. Abanano commandé sur loba pour na papa Alain Moloto bon ngana clôturer. Yo boyiko papa loto ka commandé so bien parler bien mauvais parler to éviter balobi yo zo papa kaka na ko parler kitoko. Elo nyoko loba to moni ba CD zalia wa bande ko bazozela bazongisi malobe pa na yo maloba ni nyoko loba pona CD ya hommage à Alain Moloto. Bon, na pesi na mbote na ba combattant tout bisika zali na ba congolais oyo bazana Kinshasa, surtout na Angola, na moniki Angola mikolo oyo azo mata makasi pona kolandira makambo na biso ba combattant eza esengo mingi poto ebike à partir Angola nyoso tozo sala okota na Congo. En tout cas mbote mingi na bana Angola, na linga na ibisa peuple congolais boye, lelo to koloba mingi sur nini sorti album oyo ndeko na biso wayambo la bouche du feu. Hein, la bouche qui fait détruire les œuvres de Kanambe. Donc, nalingina lobela sur album oya uti ko bimisa que bandeko na biso wayamba zo sala histoire yaye oyo eza histoire vie na ye azo sala par rapport na Congo. Donc Congo et kolisa kiye Congo et tiaki po lelo azaki bokecho premier lelo komi bokecho wayambo eza identité na ye oyo ya combat. Bokecho premier bobina ki basundama bon amemaki mokili na ndenge ya mabe o esala ki peuple congolais qui aveuglé mais tango à comprendre que non peuple na biso il faut to arrêter buzoba akomi bokecho wayambo ça veut dire atiki ba jibira ba kofira ba continuer na ko faire distraire peuple na biso mais ya koti na côté à ko conscientiser peuple na biso donc na ko conscientiser na ye asali par na ye na bandeko na biso oyo ba aider pour album oyo ebima parmi bato ba bimi bandeko na biso faut ko za reconnaissant maman na biso Pauline Joy bato batie penza moyen financier pour te biso ba congolais tous un peu maboko moi côté on a tous un peu dire mais eza ba congolais o balingi mboka na bango ba congolais o balingi lelo message ko matina Congo ba tie moi ba koti si loboko na poche ba tie pour lelo album o ebima o biso to bande kozela to donc eza album o ezali ya nini hommage ya nini ya papa na biso Alain Moloto yango tozolo bela tozo senga na peuple congolais bo sombango bo landa ba message eza na kati kuna ba message wana eza na kati eza pona mboka na biso peut-être bato mususu bayebaka nini o esale makakengo asala kanini obemi na kwa sala kanini mais wayambo ameki ko expliquer bino ba role ya moko na kati ya album oyo role ya pays na pays ezo sala na kati ya mboka wana ameki ko expliquer yango en tout cas nazo senga pa na bino bo sala ba commande na epa ya yemoko bokecho ou bien bokoti na EDTV na contact na numéro o bomona na se wana po bokota na contact na ba pays tout bozali soki bosali ba commande biso toza prêt pour tout de la par rapport na nombre o bokosenga en tout cas toko poster yango to senga en tout cas bino nyonso en tout cas bo somba ba DVD o po bo encourager artiste o eza bokecho wayambo o ya mi pesi vraiment financièrement spirituellement physiquement
pour la libération à Congo. En tout cas, tous les bino, beaucoup ta somba en tout cas, tous ceux qui la perle na bino pour na album. Merci beaucoup, Wayam. Commandant, il faut bien parler toujours. Boyebi kaka koyamba bokechu ezali jeté Wayambo Wajoso tomoni hommage à Ale Moloto. Ils ont un titre boni. Merci mingi Papa Dona. Nazongi si lokumu epa Dieu tout puissant Nzambe ya Congo. Ou atindaki biso misa toka tovanda pe Papa Richard ya EDTV tobzala ba Congolais. Toponaki te ki tozala ba Congolais. Nzambe atindaki biso po ebaki tina. Album hommage à Ale Moloto koyebi kande tosalaki ya Floribert Chebeya. Tomoni Ale Moloto un grand chrétien, un grand croyant, un grand fils du pays. Oh, assassiné, poisonné 12 fois. Et que biso na kombo ya ba combattant pe ba diaspora sur le monde, et que leader d'opinion, musicien engagé na toute première fois histoire ya Congo, oya boya corruption, oya boya ko se soumettre devant l'occupation, oya boya ko zala à genoux devant mbongo na moko ya Congo. Lelo papa Ale Moloto kokaki jamais koleka inaperçu. Papa Ale Moloto asalaki Eden asali Gaël o le lobiso ba diaspora que même maître Donato Lea tobi mokolo Congo na biso ko za libérer tokono kundola papa Ale Moloto place azali na Cédric Nyanza na Floribert Chebeya toko salela bango mausolée malgré tomona cimetière ya Arma Tungulu tena fidèle bazana te lelo tona kata bitumbo biso na Papa Dona tota vi na biso on risque mais ta que cause na biso eza juste tobanga liwate tobundaka tofutaka ba carburant na biso otiaka voiture tozokende balere tu ba traza misika pona nini kulukaka ko passer ba message tozana ndenge mboka na biso eza na occupation. Album Ale Moloto eza na 4 titres na 4 titres tozana hommage ya Ale Moloto oye mokalbaki tolela lisute tokomi tango akopapa na tiango na kata album tozana corsetation au diable plémé ennemi à Congo kengo wadondo polonien oyo lelo oyo asala ba jenaye lelo ke mboka na biso koma na occupation oyo alobaki aya agana tina ya biso mo ba congolais te mais aya pona koluka bien na ina famille na ina kata Congo na dénoncer bango na concertation basalaki. Et puis troisième titre zali complot international. Papa Dona, quand on dit complot international tout banda depuis colonisation à Léopold Daïra na Congo babomaka bakoko na biso. Papa Dona tout tikala jamais ko ça la manifestation balakisa mina Patrice Emery Lumumba ezalakawa et pas colonel moko awa ya Belge tout tikala jamais ko sengata mino na ya pamba to luka to sala ngo misé. Mais si Dieu veut colonel on a matakita akopesa biso mino Patrice Emery Lumumba oto kono tia ngona misé ya munene ya Congo ke bano babotami na simaliwa ya Patrice Emery Lumumba na biso bayo tobundeli lolo Congo pour bamona ta mino ya Patrice Emery Lumumba yango tosali na sali complot international o ba Léopold o ba français ba américain o lelo ba multinational o ba koti na kata Congo o ba tsebiso M23 armée ya Aridi Politique Kaname na Museveni na Kagame o baza ko massacrer peuple congolais lelo to perdre même notre frère Mamadou Ndala o ba bomiye na Aridi Politique Kaname parce que azalaki le fils du pays o yaza ko défendre ba femme violée ba makamebele nyonso to tiengo a. Mais quatrième titre zalini na salaki na sepirisi leki na mwasi Pauline Enjoy azali leki na mwasi na leki na mbongo tobika netona ba poto mboka ba fati leki na na bi ya pona album Ale Moloto na okanga motema to eza salon eza na matonge abi ya kozwa mbongo futa studio senga pasi Papa Dona ke na mona leki na mwasi azana ba engagement na azana bana na mabi futa studio oyo po boketu osalela ki Floribert Chebeya pourquoi ko osalela Papa Ale Moloto te yango na salaki album oyo. Bref album oyo ezali premier site na kata monde momi bato bande ko ngai soki bo soutenir ngai te eneti bozo soutenir ba makila ba innocente donc ngana mutu moko na album tout na salo na koteka rappelé msu plus de 100 000 exemplaires 200 000 exemplaires ba mbongole msu na bitumbo to bundaka jamais to ko souffrir ki to cascada kané tozo souffrir. Bref na bimisi ezala ngoka 1000 pièces
on a bimisi ke et permettre numéro et kozalana ya EDTV ou bien yanga pe bochana se so bato bana besoin commande ya ba CD to kozwa yango et puis to tindeli bato na poste et puis surtout na sepeli parce que les appels local le 15 février et kozala marche méga marche et salmi pona mutu moko te tolingi polémique na bitumba te tolingi ba contre rente na bitumba ote bande konanga surtout toza na kata Belgique il faut to tika ko bomba na tokola toza plus de 8000 km à Congo awa mokonja moto azali awa te na kata bitumbo mais nous sommes bien organisés to mona awa soki arimu ki asengi marche moto tu tozala simane mama Kapinga papa Jano Kabuya bisotu avezate ko boketa asengi marche ou ben tozo sala ngo na intérêt général ya plus de 12 millions de morts. Mboka na biso za occupation ndenge to gangaka awa to telemia to sala ngote po basi balulanga po na sina bala na sina bota na bezo mosi boko libando be alulanga azate na bezo ko milakisa grade na ngate taki bokechu na zako bunda ndenge fumu kimbango abundaki na zako bunda ndenge ba Floribert Chebe ya lelo ba benga na Kin Maziel na John Nyumpe Floribert Chebe ya lelo ser nanga leki nanga mwasi ndeko nanga mwasi mama ni Chebea akoma veuve à cause ya occupation ozomona lelo tolingi polémique te to bundali na bitumba o bato baye ba kotisi ba trouble ba nini mais comme notre cause eza juste lelo bitumba o ezoki na plaire moko o ezomema biso lelo toki na victoire yango tolobi marche eza le 16. Et puis, dans marche les 16, les 15, marche les 15 février, et on a porte na mine, tu retiens son nom, album fait kozala, do batu bakuta, pas ignos, album ezaka pour la bouquet, tu te manges, je m'en fous, n'ambongo album, les cap, mais la scène est là, sous qui ça papa donner. T'es là, on peut savoir le micro pour ceux qui savent. Donc, tout le monde, voilà, bande Kobalandi à 3xWDTV, rdc.com. Album ezali déjà nde bozomona bato bazilaki en temps molai, ezana banzembo akitoko na kati. Na message surtout eza nzembo ka pona nzembo te me message eza na kati yango toko senga na bandeko nyonso ya Japan na kanisi boyebe EDTV c'est comme na kati ya Japon na saluer de passage Olivier Ilonga oya simbi EDTV na kati ya Japon na bosanité na kati ya Inde Fabrice Bukasa bino bato bo simbi EDTV kuna toko ba toujours album ya Bokechwa Yambo hommage na Lelo Moloto olingi yango contacter EDTV sans oublier Maître Pablo na Brésil, bino va représenter EDTV toujours, na kati ya Brésil. Hommage à Lelo Moloto ya ndeko na bino Bokechwa Yambo yango yo. Contactez EDTV na batu bana Brésil, bokoye bandeni bokozwa yango. Et Serge Chaumba na kati ya Cape Town toujours EDTV so na loba, c'est parce que na batu tu ba côté kuna so ngozo contact, so que vous contactez Bokechwa Yambo te, contactez EDTV, okoye bandenge nini okozwa vraiment CD na yo en attendant ba DVD mais en tout cas na sabino musique eza kitoko message eza kitoko esengeli oyo kayango ozo posa ya kozala nango na kati anda kuna yo. Moi je pense que ekozala bien pour mbongo pe ekosomba DVD oyo ekosunga pe bandeko na Congo na habité wa Yambo mbongo kozala DVD ezali posa na ambiance na famille na yo o profiter simale moloto ou bien deni yebisa bandeko bazala de partout mama moninga malamu na kati ya Londres azolanda yo olobi nini. Papa Lemolo, Papa Dona, oyebi mbula lile ça fait 17 à 18 ans na tika ambiance. Lelo nakoma na mela masanga te eloko moko te suna ngaka ambiance. Suna ngaka ambiance te ngana kot na ngaka kokota na mafia ezoleka na Congo. Moni bitumbo tozo bunda yoza grand résistant, mona makambo tozo beza très sérieux Papa Dona que ce n'est pas l'argent. Toujours 1000 pièces ici, tu as 5 euros, 10 euros. Et que ça, l'angle le bitumbo toujours bonne. Puis la vie pour nos artistes parmi les diaspora de Nazali. Nazali là qui papa Etienne Tshisekedi Njembo. Et ça peut s'en 1 euro. Il dépasse ça en bon côté. Nazou ça l'angle pour na bien la nation nanga. Chaque Congolais a un droit à comment histoire na libanga ya Congo. Oh le tout ça l'angle. Et que artiste musicien n'a droit à vivre wana et puis makambo ezali awa
naza na facilité makambo ezalaka no na motema po ngana bi kosima micro kosaki journaliste te mena bo pesa message rôle na yo tuke yebisa biso mbongo ya CD oyo ekokende wapi te me mbongo oyo ekota na fondation ya Bokechu Wayambo fondation esara nini te fondation na ngesaka makamibele na litaka na kata mboka et puis mbongo nanga oyo ezo contribuer na musala nanga onazo sala etaka poko bosa te mama Pauline Joy asungi ope po CD bima mais quand même quelque part pe o sepelisa ye ayeba ke mbongo asungi yo ekende place moko ya malamu ekosunga pe mboka yango bato ba kosomba CD ayebi ka sombi po pa allier sa Bokechu pe ayeba quand même ke mbongo asombi CD eza pona kosunga Congo alors fondation Bokechu esalaka nini na Congo mais na lobi quand on dit fondation Bokechu omoni na bimbisa no makambo te po mboka nanga eza libéré te mais tant mboka eza libéré boko ba passer à vie nanga tout d'abord on a sali yango eza tout d'abord toi na kata bitumba toi na front chaque ndenge za to tuna ke o sali EDTV mbongo EDTV o tsa ngo o liaka na nane do o bisanga EDTV za pona kosunga komba comme tel ngai Bokechu Wayambo ba evre nanga za pona kosunga komba arme nanga ya munene bande ko bozela na sai sande ko Bokechu to yebi ke komba oyo eza na ba multiforme na yebi ke to sola ki avant émission mais c'est vrai ça stratégique na ça qui na kopona tout na ye nga na yebi esika mbongo yokende metokolo bango na habilité po bango na bayeba komba Bokechu eza tina niveau ni donc voilà so bomoni azo kolo bango te c'est parce que eza makamoko eza trop secret tokolo bango boyete donc bo comprendre que so sombi CD à Bokechu premier na plus ba koteka sache que mbongo wana ekosunga mingi na projet oyo aza nango tokolo bango na habilité voilà na yebi te liloba suka nini to banana na commandant so bien parler liloba suka nini ko pesa na bato juste concernant nani CD oyo ya hommage à ya Ale Moloto. Bon, merci mingi en tout cas na question na moni on insister mingi na kotuna Wayambo makambo place mbongo ekokende. Je pense que maître Dona yoza mutu oyo c'est vrai ozo sa rôle na ki journaliste mais oyebi vrai comment tozo souffrir na yo. Hein parce que ba déplacement mosusu o to sala kana Wayambo eza uta na poche na ye. Donc lit o toza no pour le moment eza na niveau ya pression. Hein toza no na niveau ya pression. Eza na ba déplacement ebele azolinga a organiser nini conférence de presse ezaka na bambongo oyo kaka donc eza makambo ebele oyo tokuku banda kotanda ngo awa po mingi balobaka ba combattant boza na secret ba combattant bobombaka te ba combattant botiaka tout tosi to changer combat yo kolabo ou bien yo soki mutu kabila cheo po ozala wana po ozelaka biso o memelaka ba message yebisa ke bato wana bakoma maele batiaka iso ba projet na bango na ba programme ou bien loko balingi basala te. Donc toko exposer ango tie soki bozozi la ke toko exposer mbongo to sana ngo bokozela mingi donc biso to si toko mi mikolo boyeba ke to yibi loko tozo sala mais tozo sala ngo pona mabumu na biso te tozo sala po yoka nambe olongwa place ozawa na biso tozo mboka ingeta. Merci beaucoup. Merci beaucoup balandi atofa www.edtvrdc.com tozo ngela kana bande konyo so ba combattant tout ya monde bo contribuer na CD oyo ekosunga na lutte na biso tozo bunda ezali te ke mbongo ekende na poche ya Bokechu c'est vrai az artiste aza na posa pe na mukia ozana kati ya vivre nango mais au moins boyeba ke contribuer na makambo ebele ndenge ka commandant so toloba eza ya koloba nyonso te. La vedette c'est l'actualité, la star c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes.